Situation socio-économique na République démocratique du Congo, pe situation sécuritaire na Est, il y a RDC des Alaki, bilan dressé par ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, Azalaki invité na radio onusienne Lobby, et Sikanini a développé qui bilan du gouvernement soumis sous l'impulsion, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'édition et les autres, vous allez revenir sur bas point Oyo à solo la qui circulation et zone normale na Kinshasa, c'est-à-dire transport en commun, topé par chauffeur, lever grève, zone ligne de là mon colonel kasi constat ils que population bazali ko beta chauffeur Oyo, bazali ko matissa prix population il se prendre en charge, lobi chauffeur respecter scrupuleusement ndenge hôtel de ville à Kinshasa et sali nomenclature, il y a prix, il y a course, c'est-à-dire oya ko matissa population yemoko abandi déjà qu'on sait prendre en charge na édition de l'eau population à s'exprimer. Et c'est que grand sportif Katia Monene Edingo Moto Nangenge a Tikibiso à Koufaki lobby na Maroc après avoir été évacué depuis le mois de décembre na gouvernement pour na bassoin Edingo Moto Nangenge Katia Monene a Silikoti Kabiso Boko Zobadeta na édition Yamokolo Lelo. Bakangi lisusu lokuta Paul Kagame na ba expert onusien ye kaka kowanga na ba détail epesami awa la ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Esikanini a détaillé poison rwandais oyo azali ko inoculé pour na koluka ko gagner espace na République démocratique du Congo entre-temps congolais pe asi azumayele pe a télémélier ba détail bolanda na reportage oyo. Situation il y a Est il y a République démocratique du Congo et koki ko sala que tout ça la bilan il y a qui to côté il y a gouvernement il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport il y a guerre au ezali na Est il y a République démocratique du Congo wana maloba il y a Patrick Mouyaya ministre il y a communication et médias oyo a présenté qui par rapport il y a au gouvernement soumis nous ezali ko sala sous impulsion il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Masolo y a gratuité d'enseignement, couverture santé universelle, programme de développement local 145 territoires, budget et finance n'enge performance c'est conformément à Masolo, il y a FMI Banque mondiale. Chaque année budget la République démocratique du Congo ezali komata voirie na République démocratique du Congo mobimba na Mbujimayi awa na Kinshasa ba construction ndenge na ndenge. Prix ya biloko komata récemment to ya échange pe cadre macroéconomique stable carburant ekiti wana ezali ba promesse ya futur te kasi muya ya lobi ezali makambu oyo esalami au-delà ya oyo esalami gouvernement azali na volonté ya ko booster production locale pour te congolais aye babongo kolia biloko oyo yemoko azali ko produire yango wana nde misu ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali kotala pona social ya congolais mikolo oyo kaka na émission wana na radio Okapi ba développer situation sécuritaire ya République démocratique du Congo au-delà ya makambo ezali koleka na Nord Kivu pe na Ituri na ba IDF précision to pe attention ya ministre de la Communication et Médias ezalaki mingi na oyo ba M23 bazali kosala na mentor na bango Kagame pona Mouyaya Kagame pona ye azali ko développer kaka discours ya haine contre République démocratique du Congo pona ye il y a plus de réfugiés rwandais na RDC que de réfugiés congolais na Rwanda mais en réalité si Mayamutu na ye selon Patrick Mouyaya Rwanda azali na posa ya kosala expansion ya ko yiba ba minerais ya République démocratique du Congo pe ya ko vivre na oyo Est ya RDC et pe sakaye yango wana akoki kolinga ata mukete ke guerre oyo esila surtout na ndenge akimaki masolo ya Luanda. Rapport ya ba expert ya Nations Unies et outi kokanga lisusu Kagame met dans le sac selon Patrick Mouyaya. Yango alobi ke stratégie ya guerre oyo ezali kobundama na ba front ebele lokola na front militaire esika nini masasi ya ba FRDC na ba wazalendo bazali mobiliser pour na kobundela mboka na fond économique boye ba bien que Apple azali lisusu
kosomba biloko ya Rwanda te balobi ke akosaprovisionner lisusu na zone wana te. RDC azali na procès na appel boyebi yango malamu. Na fonds judiciaire na février prochain, procès contre Rwanda ezali kobanda na Arusha, maseki ezali te. Côté diplomatique boyebi malamu ke mutu oyo abande koloba mingi te, lelo oyo Kagame akoma bilobela lokola mwasi babengana na libala abandaki kosala mobulu, sikoyo a se retrouver libanda a perdre bibali nyonso mibale akomi bilobaloba yango wana nde bilobaloba oyo Kagame akomi nango. Kutu na front médiatique ya kosambeza te, ye moko Patrick Muyaya alobi manipulation ya Kagame ekoleka lisusu plus jamais, pamba te Kagame azali ko inoculer poison rwandais, c'est-à-dire manipulation ya ba médias, instrumentalisation pe mensonge, ko infiltrer RDC à travers ba faux compte pour na ko pesa ba information à lokuta. Yango wana Muyaya alobi ke musala esi ebandaki côté kuna ba journaliste bazali mobiliser pe abendaki matoi na ba médias étrangers pour basala lisusu je ya monguna te. Buzz ya émission ezalaki kaka ndenge Patrick Muyaya précisaki que ba misala lokola ya ba lavandier to pe ya ba sentinelle ezali parmi ba misala oyo epesami na cadre ya ba emploi oyo esengelaki mboka na biso ye généré. Kasi ba congolais ebele na culture na bango bazwaka bana ya misala to pe ba sentinelle lokola misala te, misala wana bakena kosala yango kaka bien na poto yango babengaka kayu, nzoka nde a réalité kuna ezali réglementé awa mutu moko a réglementé yango te. Mais toyebi malamu ke mikolo na Kinshasa ba agence ebotama ebele ekoma ko recruter bana misala pe ba sentinelle batu bakoma koyeba bon kozwa batu wana kosalela bango pe ba société wana ezali reconnu na l'état. Na tango wana nde on aime nde akopesa ba statistique selon Patrick Muyaya ndenge a précisé. Mais tout n'est pas itozonge pa yi situation oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azolaki République démocratique du Congo na ndenge ezali kokendele volonté ya amélioration ezali makasi selon ministre ya communication et médias pe objectif ezali que congolais nyonso esika azali à se retrouver. Oui! Dese ya Kacher Edingwe moto na ngenge lobby na Maroc esali pasi pe mawa kasi histoire na ye auta wapi banda pe ndenge nini bolanda ba détail na reportage oyo ya KNB News. Né en 1951, Edingwe moto na ngenge Aouti Kotika Mabele Nzambe lundi le 13 janvier 2025 na âge ya 74 ans na Maroc. Abandi catch na 1972 à l'époque ya Zaïre sous l'impulsion ya président Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, acteur majeur utilisé na régime ya époque ya zaïrenisation, époque oyo esengelaki batu nyonso bazonga na authenticité, c'est-à-dire kotika makambo ya mindele kozongela bokoko ba prénom ezalaki lisusu te kisi fétiche tope bokoko et bandaki koleka même na télévision nationale question ya ko inculquer batu nyonso culture ya bokoko tope kozonga na authenticité na biso. Yango Mobutu achaki mayele na mingi na catch oyo leader ya tout le temps ezalaki bongo Edingwe moto na ngenge avec club na ya catch, tout va changer, tout doit changer. Edingwe abimisi bana ebele na catch ti kobimisa mwana na moko biologique oyo babengi Petit Edingwe, icône ya commune ya Matete, quand bien même que azana bakoko na bana malgré âge na ye na Kinshasa batu nyonso tobengaka ye kaka ya Edi. Kutu na ba élection ya 2006 rumeur etambolaki ki azalaki candidat député ayaki na émission masolo ya kati à l'époque pona kodematire yango pe atikaki testament na ye pona Edingwe 5 ans ya banda ezalaki mukie pe makambo nyonso esengeli pe lobamaka na lingala pour population à comprendre. Na koregrete mingi biso ba congolais omoni mbali boso conférence ebebaki poto keningi na français
Et bon, il va ça là comme surtout il y a vote au na lingala pour ba tu bayoka. Mais tant que côté na français za moula za moula na biso te ba kosine biso. Na senga ba kosala ni. Bana mwamba te repli mobimba ngali docteur en sciences des catch. Maladie etungisi Edingwe pendant longtemps, plusieurs fois d'ailleurs, azalaki victime ya ba fausse rumeur oyo ebane kolobake akufi. Kasi na début ya décembre asalaki crise makasi sur instruction ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement souminois à travers ministre des Sports Didier Boudimbu urgemment bayebaki bongo komema Edingwe na Maroc pour na basions appropriées. Bana bandikachi na 1970 na wote ministre mokote atamba mobali kite aba Edingwe to kala kete mare mais yeye siko na ba dans siko makasa. Ce samedi, Edingwe Mutuna Ngenge a été escorté jusqu'à l'aéroport international de Ndjili. Il a embarqué pour le Maroc avec l'espoir de revenir en pleine santé. Ce geste de l'État congolais témoigne d'une prise de conscience quant à l'importance de préserver son patrimoine humain et sportif. Kasi malgré l'effort wana, ya Edi a décidé qu'au compte à 2025, mais que ça a 13 jours à Pamba, à Tikibiso, lundi, lobby, à partir ya ba pourquoi histoire ya Edingwe tokoki kobeta yango na mokolo côté. Non seulement catch ya République démocratique du Congo ezali na image ya Edingwe, kasi masolo ya Mazarato Bokoko sur le plan national et international Edingwe asala kombo ya Black Day ba anecdote ebele ezali sur kombo na ye pamba te Edingwe abane ko incarner penza masolo ya Bokoko awa na République démocratique du Congo. Kasi na suka champion akeleki komona papa Simon Kimbangu pona kobwaka babiloko wana nyonso yango pe esalemaki na sima na yango aye kokota ndaku ti ememie na liwa. Champion akei kasi ya boye toyebi te soki RDC ekozwaka lisusu mutu ya Trump oyo alata image ya mboka na masolo ya catch avec impact ya kosakana te. Edingwe avivaki champion, azalaki champion, que l'âme du champion est reposée na kimia. Edingwe Mutuna Ngenge kwanti kwa mokote na terrain. Ouais! Basongi selibina bilongo likolo ya mesa. Oh balobi fiata ntofe. Lelo eza lelo. Oh eza bilengi. Wana zali mole ya catch congolais. Messe d'action de grâce monene salemaki dimanche pour na kumisa nzambe ndenge Gentini Ngobila Mbaka, sénateur, a regagné Kinshasa après long moment oyo a passé ki libanda ya mboka na maladie ba détail bolanda na reportage oyo KNB News tozaki sur place. Comme sénateur dans la République démocratique du Congo, Gentini Ngobila Mbaka, ancien gouverneur, il y a ville, la province de Kinshasa, a tombaki malade pendant plus ou moins 6 mois à Zalaki Libanda ya Boka. Yangona pour la guérison, na ye pe kopé sanzambe merci, parti politique na ye ACP, na baninga bandeko pe famille na ye, basanganaki dimanche 12 janvier 2025, oyo, na cathédrale Notre-Dame ya Congo pour la messe ya action de grâce na tina ya kopesa nzambe merci ndenge azongiseli bango Gentini Ngobila avec un partenaire idéologie en bonne santé. Vérité ezali que na kati ya population pe zinga ya bato bazalaki wana bazalaki kolela bazalaki koloba Gentini soki ozalaki ba makambo ebele tozalaki komona na Kinshasa tolingaki komona yango te. Kinshasa to bosa na te
to reconnaissaka pe batu oyo sous mandat na bango batongi mingi. En tout cas Gentini Ngobila atongi ebele bana ya Selembao, bana ya Makala, bana ya Kasavubu pe bana ya Lingwala, surtout pe na Kitambo bakoloba contraire te po banzela ya kati oyo ezalaki musala ya assemblée provinciale. Gentini Ngobila asalaki yango. Le gouverneur ya alternance oyo avivaki ntango ya Kabila pe entrée ya Fachi Beton, Gentini Ngobila azangaki maloba te au cours ya célébration eucharistique wana pona ko remercier batu nyonso oyo bayaki kokumisa Nzambe elongo na ye. Parmi bakolo Kinshasa, Gentini Ngobila, force politique ya kosakana te, bayoka kaye asala musala pe monana. Mutu na mutu a joué rôle na ye. Kinshasa ezali na bakolo nango. Ngobila ye, Ngobila. Oui. Asepe kufate. Étant donné que Gentini Ngobila Zawana, à Charles Mboukamou, le secrétaire général, va ramener son avis. Merci beaucoup. Bato ya ACP Topé bandeko oyo bayaki kokumisa Nzambe elongo na Gentini Ngobila bazangi maloba te na micro ya Miti Mafuta. Peut-être
Remercier le bon Dieu, c'est bien fait, c'est monté dans la vie de mon papa, de mon autorité morale, de mon mentor, excellent continue, Dieu, nous te remercions, nous te disons merci, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Redynamiser base na biso, redynamiser la structure de base nyonso ya ACP. Kala mingi te bokomona ndenge tokoimplanter ba commune politique nyonso na chambo oyo ya ACP. Le véritable Jacqueline Gobilamba, l'autorité morale, on va de Kinshasa Bakela. Oh, yo n'a pas accepté, n'a pas de Kinshasa. Ils sont dans le sable, on a dit ça, on a dit à vous. Il y a beau ça, on a dit il y a action des grâces, on a dit on a savé, on a maïma, ça va aller dans le travail. Je veux t'engager dans le monde, et ça dit aussi qu'il y a une fidélité dans le pied, indéfectible, dans l'autorité morale, la mission. Donc, il y a qui vont y appareiller pour que ce soit bien fait. Maintenant, c'est eux qui vont accompagner. Donc, il y a la fois que papa nous sommes. C'est eux qui vont accompagner. Et le monde a été prié. Donc, ça va être une fois à faire. La bonne on s'en passe. Donc, à la jambe politique, je pense à la vie. À la jambe politique, il y a quoi? Je vais à cette situation de l'ensemble. Et puis, on va dire que c'est une situation de population bakomi ko mise en charge bakomi ko beta ba receveur na ba chauffeur oyo bakomi ko matisa ba prix na ndenge na bango d'une manière fantaisiste pour na koluka ko zombongo bakomi ko telemela bango pe ko filmer bilongi na bango ba détail bolanda na reportage oyo ya Miti Mafuta. Avec Jimmy Moukeni sans filtre, moment oyo to pesa kabino analyse ya actualité nenge ezali kolekila awa na Kinshasa bolanda intégralité et avec Jimmy Moukeni sans filtre na chaîne YouTube na biso pe na ba page Facebook pe TikTok ya avec Jimmy Moukeni extrait ya lelo bolanda. Grève ya ba chauffeur to pe ba kumbi mituka batu ya transport en commun. Lobi to mona ki ke ba boya ki ko tambusa mituka ba lobi selon bango grille tarifaire au hôtel de ville à Tché pona bango ba lobi ezali mukie malgré carburant kiti ndambu ba yebisa pe ba kolo mituka ba kitisa ba versement nango. Bazali ko opposer ba chauffeur bien sûr, bazali ko opposer ko bongisa banzela na ko résoudre problème ya ba embouteillage. C'est-à-dire ceux qui peuvent nzela bongi ba embouteillage ezate ne ko faciliter bango ba kokisaka versement o ba salelaka et pas ya ba kolomituka. Mais par contre, tant bino bo kitisi prix à transport, bango bazali na difficulté à kokisa ba versement wana à travers
bambongo ya mikie o barabanda kozwa to pe à travers bambongo ya ba course. Problème na bango ezali kaka na niveau wana. Kasi malheureusement ou heureusement grève na bango eumélité et sali kaka demi-journée à lobby pour lobby na ba après-midi makasi embouteillage komaki déjà makasi lelo na tongo vie ezongi normal mwana na mwana azui taxi na etopé kombi na etopé DC7 na ye atie yango na nzela abandi ko bula pona ko récupérer mike bana balia na ndako. Mais yako kamwa ezali que lelo population ya Congo toloba azui peu conscience d'une certaine manière. C'est-à-dire chauffeur na receveur o bazali ko ya na arrêt bazali ko belela ka ko matisa prix. Congolais abandi ko filmer abandi na ko filmer babandi ko wolola yo ba misusu kutu bazali ko betama ba image ezali. C'est-à-dire yo receveur ka soko komi na arrêt o beleli nde ba belela na ba code wana bato bolingi ko matana na ba wololi bino et puis yo receveur ba filmer yo chauffeur ba filmer yo ba beleli yo ba tio na ba réseaux sociaux. C'est une manière pour la population peut se défendre parce que tant qu'il n'est pas étonné pas nyon se ou t'as pas PK qui pas ba condité ba condi ba réglementaire d'une certaine manière mais n'est mon peut le baka ennemi à congolais à la yemo congolais course Kolongwa par exemple Massina et Kolongwa par exemple le centre-ville type Petro Congo bozo tia course par exemple 5000 francs congolais ezali muté mamabe mais mutu a outi ko luka muké a outi ko sala muké moi mbongo na ya bénéfice azuma 20 000 wana apesa na ndako bato balia yo reçoit 10 000 parce que aller retour il faut foutre 5 000 francs congolais. C'est ça le problème. Au-delà nyonso et na batu mususu bazo so ba avantage batu mususu to le la to fêter bien té mais na batu mususu neti ba wewa ba o sepela ba fêter na nenga o sakana té parce que bango ba tripler ba prix pratiquement prix à moto Kolongwa par exemple gare centrale ti Wileri ba o senga 10 000 francs. Et bon, aussi, on l'ignore qui n'est pas mbinza, tout on l'ignore qui n'est wap. Donc, c'est très grave. Moutavoloba azate. Parce que Moutavoloba, vous les bandits, il faut la zone en andako, il faut la lambe la bana, il faut la sa makamu. Nandimi n'a matamoto, n'a fouta cher, mais n'a acheté l'essentiel et ça, n'a comme à destination. Maintenant, comme à la destination, on a Moutavoloba Sambongo par rapport à la faiblesse ou ana. Bah, quand tu vas au tala, et la blonde sous sala, et la blonde sous salate. Yangwana ba tuba komi ko betama. Au tchepri na loyenge ba betio no ba matade minutes avant ba soda baya bosi salikambu wana. Kongola ko bi ko filmer ce qui receveur au mekika au tchepri ka poko de la soki neti a tchepri à 3000 francs course alors ba 300 francs. Bino mo kanza galo ba 300 francs donc ba to yebi ya 3000 francs ba ofuta bazo kote. Donc réalité ça que congolais pe a nyoko la kandeko na congolais. Il est vrai et ça n'a pas problème au izali na mboka. L'État topé autobenga gouvernement azali na parnaye biso ba chauffeur bozali na parna bino biso pe ba consommateur topé ba auto kota na ba taxi na ba kombi na ba moto tozali pe na parna biso la responsabilité pour mboka etambula malamu. Donc na suka ya Kanbe News ya lelo actualité zali ko continuer na ba page na biso Facebook, TikTok, KNB News, vous qui vous s'abonner na chaîne YouTube KNB News et sika intégralité ya magazine Oyo ezali pour na ko rater et logo te na ba chombo na bino na banda ko na bino tozali wana toujours pour na ko servir bino neto monani mokolo ya lobi avec le même plaisir. Magazine.